Moutuloro la Ranson le roi de la forêt a Moutumo Befala Gazwa. Ozo comprendre, il faut vraiment azwa pour azamaye les trop, c'est un intellectuel. Ozo comprendre, oui, Ranson a tangi ba classe à danger, et on a ambassadeur. Ozo comprendre, donc azam tout monde amaye, c'est un homme crédible. Souma Boutier vraiment, il sait très bien parler français. Alors on a berère te na ba français, n'ayons sur toi l'obara. Moro boy, tantine. Ozo comprendre, tantine Fanny. Ozo comprendre, depuis ngana botama, à moi la moisi. Ozo comprendre, musicienne mo ba moi moisi. Depuis ngana botama ti lelo, na tikala comme on a jamais mutalibandia sali musique na Congo pe musique réussir. Jamais. Ozo comprendre, et ça les maté. Mutalibandia sala musique na Congo simba, et ça les maté. Qui m'a na biso, Rena Birina janvier, eli koloba te ke kozala faible. Bossa na ba émission. Baloba na bango nyonso bako koloba mais problème ezate biso toza kaka na yebi batu o Koffi Olomide bimisa ba soleil wanga abimisa banani oyo banani ba kiriku batu bana succès ba kiriku na yebi Koffi Olomide bimisa abimisa banani abimisa moi ba artiste moi belé abimisa moi ba artiste belé ba Montana Kabumenga ba modogomo de gola ozo comprendre et siko ba soleil banani parce que ba mususu na yebi bango te peut-être il faut na zongela kosomba ba CD na nuyakala. Très heureux de vous avoir très nombreux devant vos postes récepteurs Bofani Bozota la CL News Moupepe Sika. Dans micro c'est moi héritier maestro votre humble serviteur on a misana ko memela bino ba information ndenge na misana ko loba yango ngaza moi musana na bino na lukela bino ba information bisika nyonso ezali na kena place actualité ezali na place nga pesa bino information na monoko na yaka na source pona zuela bino information na kutana na ba oyo baza mieux placé à ça pour expliquer bien sur question d'actualité mikolo oyo na média ba journaliste internet mambo izo les ebele na yaki koluka moko ya ba grand d'abeng grand parce que na katia mon na biso apesa pe makambo oyo toko débattre na eli sous mambo ebele lelo sur sujet d'actualité. Je suis avec René Abiri que je m'en fais dire bonjour René Abiri. Oui, bonjour mon très cher ami. Donc na sepelarano vraiment ma casse sur ça la rabolo non bien et osa parmi bateau bazali ko investir parce que bateau belé ba monara que non YouTube eza chance lo pamba oyeka bu bandino ko finga o bandiko loba boy sans que ozala na makambu pona bango ba mona kiza sens moro normal ya que non te azala rekonya yebana ba msuba luka ba saba video ba mitakala pour aluka yebana ainsi de suite mais namona ko mosala rabulo no bien alignement or ndeto sala na YouTube ndeto zala rabou na YouTube c'est pour transmettre l'information qui est bien vérifiée bien traitée oso comprendre bien traité et puis auto diffusé en haut mais c'est vraiment dommage comme on a les internet mais cette fois-ci René Abiri je vous promets et je vous le dis sincèrement je vais faire un très bon travail pour essayer vraiment qu'on transmettre information c'est ça qu'on a besoin. Merci beaucoup, comme tu viens de le dire, René Abiri Nazana Olelo, parce que tu as souvent Marambo Belé, moi tu énuméré d'abord Ezalité, mais où tu peux soulever point moko, obi batubazo en internet et uniquement pour na kofinga na tout ça. Apparemment tu es aussi cité na Katia Biloko wana, René Abiri. Mais kofinga lo wana kofinga nani? Na kofinga vraiment na kofinga nani? Batu belé ba confondaka. Omoni toi la monde de la musique, vous comprenez? Monde de la musique, ezali monde ya polémique et bandit tant sungano to botamité. Vous comprenez? Na ba parents na biso ba botami pété tant mususu. Ba sirwa na ba polémique ba vie luambo, na vie tabulai. Vous comprenez? Ba sirwa na ba guerre ba vie madilu, na vie na biso autorotika biso ananyo. Vous comprenez? Donc ba polémique ezala nango. Et alors, ce qu'on appelle la critique professionnelle. Vous comprenez? Tout ça la critique. Vous comprenez? Mutako ko boya critique azate. Ozala ozanani na katsa mboko bako critiquer bako lobelelo ba tio ministre bako critiquer yo par rapport à fonction aux alliés ko salela ba otala esika nini o avancer na esika nini o avancer te il faut ce qu'on accepter en pour et permettre yo o améliorer pour au sala encore lobby le meilleur ozo comprendre mais le pas na biso na Congo critique et commis kozala impoli. Ozo comprendre ce qui ndeti que non mususu pesa critique mususu pesa li remarque ozo comprendre mususu pesa li rappel
eza qui impolitesse te so ndeti na lobi ke non te musique ya koko esimbi te ozo comprendre oui au retour dans la question que notre musique est simbité pourquoi et puis par rapport à quoi je suis là et puis je dois me défendre de quel coco tu parles coco wana o lobelaka wana musique ya coco est simbité musique ya coco est simbakalisu te tu parles trop de coco wana zala vraiment na bon coco ngo ye moko miyebi le rôle ndeti boy na coco lobaka non te za na musicien moko boy tantine ozo comprendre tantine Fanny ozo comprendre depuis nga na botama a moi na mwasi ozo comprendre musicienne moko boy a moi na mwasi depuis nga na Tamati lelo na tikala komona jamais muta libanja sali musique na Congo pe musique réussir jamais ozo comprendre et ça les maté muta libanja sala musique na Congo simba et ça les maté batia mabanzi bazé belé le roi quadra ça la musique et simba te kofelo mide wana le quadra ko rama liduso mundu ki songa mbeli ba betara liko fité muta baptisé janvier mokonzi na kombo janvier mokonzi mopao ozo comprendre janvier ko ki jamais ko zara na kombo mokonzi féminine et simba te ozo comprendre ndeti nde na lobi bongo na fingi nani to na boudé nani de na changer ka janvier ka kombo ozo comprendre parce que bato belé ba comprendre marambo te mon cher ami ce que tobi to bandolo ba vérité to loba trop bato belé ba ozanga ba moyen ko lia bato belé ba ko panzana de sentir que mutu mususu au salé moroïde comme osenga foka ba docteur bakatan ozo comprendre ba vérité ça ba marambo eza mais le rôle to bana ba maman to yoka ba maman ba papa ba yaya ba leki ba bengi ba lobité qui mia na biso Rena Birina janvier eli koloba te ke kozala faible bossa na ba émission ba loba na bango nyonso bako koloba mais problème ezate biso toza kaka toza voilà. Merci beaucoup René Abiri Olobi. Point mon qui très essentiel. Maintenant, vous préférez, sans polémique, moi je ne suis pas dans les polémiques. René Abiri na osenga osale langa critique, to remarque na musicien moko ya Congo parce que tu as dit critique, to remarque ba to commission en polémique. Maintenant, vous préférez osale langa pena remarque na musicien moko, osale langa pena remarque na musicien moko. Na eloko o biso tout na monde entier to comprendre que tu parles de tel. Voilà. Na oloba loro la ndeti boy ndeti nga René Abiri na reprocher artiste et musicien moko auto le cas dernièrement na TV awa alobi que non musique ya Congo ezo avancer te ezo simba te oko tenir ba propos bongo te na télé loba nde que non musique na yonde e simba te parce que rumba auto loba rumba yana batu ba sala rumba ti lelo ba vivre kana rumba loba ba fali te papa otangelelanga ba kombo wana te non aza musicien ya Congo naza obligé à otanga kombo na parce que sa fierté nga na yebi ete nini yango loba na René Abiri ete azalaka wapi aza nani na moi je parle de Fally Ipupa s'il vous plaît nga siko na yebi ete nazo obligé oyeba ete tu m'obliges na yeba e non je ne t'oblige pas mais sinon ngai ne mutu atangi kombo eza propos na bokotanga na kasho ke propos na yo yanga te ochanga siko na kasho pona lobike na yebi mutu wana te oh je suis pas obligé. Au laissera ngate lorote minité, je te connais pas, je m'en fous. Oso comprendre. OK nanga wapi otsanga wana siko tsanga te. Ngape na siko tsaote, soko za la patron, soko za la nani na ndaku nona bana na yo. Ngape patron pe na ndaku nanga na bana nanga. Ndenge bo futaka ba musicien na bino ba mbongo, ndenge ngape na futaka bana misala na ngape na palais ba mbongo. Oso comprendre. Donc bref, to sauter partout wana. Oso comprendre. Wana ba propos na yo, ngape ba propos nanga. Musicien ngo komonina. Musicien ngo ngana otanga ba komba ba musicien mususu te pona opesa bango impact. Oza René Abiri le cardinal Monsengo l'homme qui parle bien à la média. Ozo comprendre. Donc si non lo ba mamé belé na ba papé belé baza trop excité. Ozo comprendre parce que ma voix est trop sexy. Ozo comprendre. Donc ya loba donc ils ont moi musicien muké mais côté tenir ndeti ba propos ko loba ke non musique ya Congo ezo simba te nini te. Musique na yonde e simba te. Mutatinzo ke ko beta ba rap américain azate. Mutatinzo kota na ba afro Congo ba afro beat azate. Ozo comprendre. Yo moko koki charge à rumba te. Rumba eza faire ya création. Ozo comprendre. Et donc la musique c'est un âme. Dans mon musique eza âme. C'est bako boma mutu na musique na yo moko. Est-ce que ebi bako bomoka na musique na yo moko. Eza âme. Donc il faut la concentration belé et c'est la facilité de parler. La musique c'est l'art de bien parler aussi. Oso comprendre malobano et yo kanare opra ba mélodie parce que yo moko otiki na yo rumba otiki yango te pe okoka yango te alelelo na telo koloba ke note
musique ya Congo ezo simba te et simba te par rapport à quoi toyo kaba BM et beta musique est facile à comprendre, à capter message kitoko toyo kaba DDD tozo kaba ba tout en moi. Ozo comprendre tozo kaba rumba ba musique ya bien ngwana tozo kaba élégance ya Koffi Olomide tozo kaba ba musique pour ne pas citer trop des artistes et musiciens. Ozo comprendre tozo ka mais oyoka lokola ba Maria lokola ba Aflaye tozoyoka lokola ba Nana Ketchup siko nani banzembo ebeta lelo te ba I love you Nana Ketchup Aflaye ya Fally Ipupa ba humanisme ba Roi Manitou ezobeta otoza na Kinshasa René Abiri yozo lingo boya kete Fally pena abeti ba rumba esi muto oyoka kombo zotanga na ebite bimisika na dictionnaire to ndenge nini ezana apparemment surtout landi bien yo boy polémique au boy polémique peu critique mais tant zo boy artiste munene le roi Fally Ipupa baboyaka mutu oyo oyebi parce que muto nga na yebite azana yo mtozo informer nga il est qui donc yo oyebi Fally Ipupa oh aza grand artiste mutu oyo mwana o Quadraco Raman oyo zokumisa lelo oyo tozo pesa mbote en direct de Paris oyo zokumisa na mwana oyo abimisa nga na yebi batu o Koffi Olomide abimisa ba Soleil wanga abimisa banani oyo banani ba Kirikou batu bana succès ba Kirikou na yebi Koffi Olomide abimisa abimisa banani abimisa mwa ba artiste mwe belé abimisa mwa ba artiste belé ba Montana Kabumenga ba modogomo de gola ozo comprendre et siko ba Soleil banani siko ba mususu na yebi bango te peut-être il faut na zongela kosomba ba CD na nuyakala po mikolo ndenge zawa à faire la musique il faut musique ezalaka musique eleka batu inaperçu to beti ba da moni ke no kota ki studio tu as fait danser ou beta ki clip soki pe nanani na kingani non on n'a pas besoin de ça on a besoin de la musique o ezotika la loko la ba trace ozo comprendre loko ndetinde na beso no qui fait de l'amour ya papa chéri bin Adam Motopamba Salvatore et la patrie sono ki musique wana ba TH non c'est rappelé na moment moko boye oyo wapi non zonga vraiment tu vois non zonga vraiment na mémoire nanga ah oui a fait de l'amour zoka baningi bosoko linga moto bakoma kotuna de quelle famille es-tu ayebiso famille ezanga riche nanya kolinga donc tu vois la musique qui est bien posée. Toi na besoin de musique au TVT, betande rumba, betande musique. Na sima ya ba papa chéri, na sima ba Koffi Olomide, na sima ba Félix Oise quoi. Nzamba sali biso grâce d'avoir encore cette chance. Ya kozala na héritier Watanabe, le number one de la musique africaine. Oh wapi osa la fierté na musique na message kitoko Christian Mukenzi Tour et les patriarches Moninga Jordan Kambala, les grands réa. Vous comprendre. Donc c'est ça que je peux dire. Donc on a besoin de musique aux les gauche droite à faire à rumba na ratsa Congo et à kombakage. Boyemba ou koyemba. Koki manan te pour hériter watana benon abimisité. Voilà. Merci beaucoup, c'était le cardinal Mosengo René Abiribabi, cardinal et chroniqueur tout internet. Donc il s'est exprimé, il a un sentiment car on dit à la télé, le propos tenu par l'invité concerne que lui-même. Donc les autres alaye, ngana zeyebi na ngama. Suna déborda ki balugi bakanganga, donc ngana auto se retrouver quand na cacho mort. Non, ngana za kunate parce que non, na biloko anate. ba question nyonso na ba politique yo tuna nyonso yo yarara na ba politique na tuna bien oui tu es aussi culturel parce que na kati tu es homme politique pour homme politique na homme politique yo tuna ba question nyonso tellement que tu es homme politique ozo sa pe marambo eza culturel toko ta mona moi dossier muke ya ba musicien oyo ba postila ki pour baza ba député les lots ensemble ba msusu bazwa te mais tout monde chance ya kete ba papa biso Jean Goubal bazwa ki ba Paul Bakenza bazwa ki ba président Ados Ndombasi bazwa ki et puis président Weranson commis honorable pe les lots à côté na parlement lecture nini osala ki tango ba postila ki et lecture nini osala et le salenga pasi makasi po mutuloro la Weranson le roi de la forêt a mutumo befala yazwa
Ozo comprendre, il faut vraiment azwa po azamaye les trop, c'est un intellectuel. Ozo comprendre, oui, Ranson a tangi ba classe à danger, et wana za ambassadeur, ozo comprendre, donc azam tout monde azamaye, c'est un homme crédible, Souma Boutier, vraiment, wana, il sait très bien parler français, alors on a bererte na ba français, n'ayons soit l'obara. Ozo comprendre. Non, selon Ngaïté, Ngaï naza wana pour na juger te ma ba information musu tozwaki, il y a que batozo nga sikonde nazawa na yebi que non te oui Ranson le roi de la forêt azwa kité abimaki candidat maléré. Mais souci nangé zalaki que non te vie azwa. Ozo comprendre fallait ma corneille nanga tanga ma kombo na ye. mais azaki confirmé non? Confirmé wapi. Azaki il paraît azak confirmé à côté pe parlement. Bon yo tali ngo wapi. Po nga fonga na mona mana RTNC ma corneille nanga zongi. Alobi que non te je valide aussi longtemps non na moni mambo wana te na ebité mais et ça langa passe makasi pour souci na biso alaki ma que oui Ranson vraiment azwa parce que c'est un intellectuel. Ozo comprendre soit continue na parlement na makambo échanger. Là je vous assure, ozo comprendre biso ko yebi no ko gérer nda kuna yo morote. C'est que makambo mususu ko gérer ngote. D'ailleurs ko gérer nda kuna. Talandenge a gérer wenge musique à maison mère. Ozo comprendre a gérango kitoko batebele ba vie échanger ba mapamboli kota na ba vie batebele ndenge moko pa ko gérer pe ba makamnga souci nanga kutu vie ba tchata premier ministre pour alobara bien alobara anglais alobara français alobara kiaraméen alobara presque moi ma langue ebele voilà. Merci beaucoup, c'est très bien dit parce que alobi mamboiza parce que Hugo de la Forêt quand il publie une page nae officielle a publié na ba minoko tout. Donc soit petit message na lingala na français na portugais na anglais donc après ça a vraiment même message na ba langue tout là c'est normal mais et le konini parce que tu es un journaliste dans le monde des médias tolo belango moi qu'on a bino ya ba journaliste azan en prison suite ya kofinga oui Ranson na maman Sylvie Mapata ba écoute ça akenda prison lecture nini ko ça étant journaliste soit message na ndenge zawana kalate nazo fixé jour ya marche pour la libération des Pacho RFI nga moko Rena Bir na kozala wana parce que na bimara pa pambate soki na bimemo lora beto sanu misuto na balabala 40 000 personnes batondi wana bazotala ozo comprendre donc batu ba linga bazelo na YouTube bazala na retard ozo comprendre de Rena Bir star à planète na bimara pa pambate donc maintenant ko ça l'effort jour na bima na singa na la police ba sirenga 4 jeep liboso 4 jeep na sima fona za la sécuriser na ba généraux na ba général pour comprendre batu mo ko tout ozo comprendre et ça la moi bien té donc toza wana la marche pacifique pour la libération des Pacho RFI donc le 29 ya mois prochain c'est ça mais Pacho fils muto kangisa qui est individu moko aza artiste et musicien pourquoi bokosa la marche pacifique pour na soutien ya Pacho RFI na place boke pa we Ranson bosenga ya libérer te pardon basenga na nzambe ozo comprendre pardon basenga na nzambe ato sengi pardon de ni ba kango okotaka prison ozo comprendre pardon basenga ke pa na nzambe maramso marambo tala ke no faut à l'homme de bon cœur ozo comprendre l'homme de bon cœur qui monte mama lamba bota maranango ozo comprendre mais sinon pas tu refi à robima mais et loro ngaka na osali la marche waneza pourquoi batu bazo respecter les sous journalistes été. Or, nous sommes là pour transmettre l'information. Tout le monde a des journalistes européens, Al-Qaïda, au monde des communautés européennes, et benga, pas abîmant malamoko. Vous comprenez? Pour dire que les journalistes, le rôle n'a pas tué facile, Moussa Lebele n'a pas Samboko. On mérité Marambo, on mérité en entier. Ça l'a fait erreur, vous reconnaissez? Et il y a ça l'erreur. Pas tuer fin d'azaz mérité Marambo, ça l'a en entier. Finga qui au moins non? Papa, pour réclamer ses droits. C'est deux choses différentes. Ozo comprendre mutu msoko zala a réclamer ba droit ne loko la réclamer ba droit na et léser mutu moko boy aki akangisi. Ozo comprendre la vérité libère mais pas na biso ba congolais comment la vérité choque. Ozo comprendre la vérité blesse et ça li que note et kendebe mais ce n'est pas normal. Respect wana ya presse. Toi na posa nango. Ozo comprendre la liberté de l'expression. Toza na état de droit, le gouvernant et les gouvernés. Donc nous tous nous sommes soumis dans la loi. Pas tuer déjà sali peine à obima na prison. Kalamingite. Merci et ça nga esengo ya romana ke lelo René Abir ya kumisi pena lobby asengi pe na Ranson na lobby Ranson aza censé ya kozala na parlement parce que il faut que Marambo change.
Ah, il faut que Marambo échange. Mais na CPL parce que quelque part moi Kuba outa ikozwa dernièrement et pas les qui a maître Ninja il changeait yo malobamba moko. Nga Renabiri mutako betanga zati. Renabiri mukongwanyao. O betanga no ne bande ni retrouver nga wapi. O monela nga na no wapi. Bon elo nini yeko eloko nini et motivé yo lelo ya ki ofana pena okumisa pe okumisi pe le faire phénomène o ranson bongo. Nga na ko kumisa ete na lia na ndaku na ete na lobi nde ka vérité. Na kumisi ete na kumise poanya pesinga combien pona ke kumisa. Non apparemment prison na bankuba bokomi kozwa banyama corps et autres. Kate papa nani loko banga te apesa nge loko te na lia na ndaku nete loko te nye lamba nye na yebi ete na mona ete na yoka keka na kombo na musika mais je sais que c'est un homme bon sur à côté na parlement au sala maramba bien par rapport à makambo. Donc il y a pas à commenter sur pene que non na bando bois kabeloge na commissaire le roi Nzambe moko boy a utara na likola kitara na sete wana yo simbati voilà a muta mukili a mérité ba respect ya mwana respect Renabiri petit frère moi na respecter vienanga voilà merci beaucoup ndenge pas ba collègue apé collègue nanga nani buyo beta musique te naza patron ba benga kenani les big boss Renabiri pe les big boss naza patron. Vous comprenez? Donc c'est que yo pena héritier wata wandenge moko. Te wana za le sommet, l'ambassadeur suprême. Siko héritier wata a moi na siko ya le big boss. Naebi marambo wana ti. Merci beaucoup, c'est le cardinal, c'est comme ça l'ambiance émission est bon a fait mon boboye et ça l'a bien mais to kota na point ya suka oyo et ça l'actualité miko oyo hein to meka ko solama marambo oyo likolo parce que c'est la presse. Il faut tout le bien mambo eza normal la presse voilà René Abiri to kota sujet Yasuka Ezali yo donc aux approches à héritier wata yo ne mutu expliquer biso rôle nini asima kuna na kati bozaki clique mombo ya ba journaliste groupe ya ba journaliste o bandaki ko soutenir héritier wata. D'abord première question eloko nini e panzi bino ya kete bo panzana nanu boy. Donc premièrement faut corriger information na clique to pe groupe mongo boité ozo soutenir Héritier Watanabe Héritier Watanabe aza artiste et musicien aza leader ozo comprendre faut pas qu'on mélanger ba choses et ba polémique tant sous ya biso tokoki jamais kozwa ngo to ba ndoko mélanger ngo avec l'artiste faut tous en respect à ba artiste et musicien ou bazali ko défendre image ya mboka ozo comme faut tous en respect na bango et alors batu ozolo baketango mususu ke no babala wa accompagner te muta accompagner Héritier Watanabe azate muta sala promotion pour Héritier Watanabe azate muta lobelela moko te parmi bango tout aleka na TV afandi be émission du début jusqu'à la fin a lobelela mambo Héritier Watanabe azate mais ba mema bango na ba poto basombela ba mambebele bakabela bango bambongo balakisi image ya ingratitude mais l'ingratitude est condamnable tout soutenir biso page pour le continuer sujet wana na roloba ba vérité mususu osala batu musu pasi ba mama poto ba benga kinga ba papa ba benga kinga ba leli kimia nanga eli koloba teke na yuma eli koloba teke na bangi batu ba vérité zebela koloba mais pour na crédibilité nanga pour na ko sauver image ya artiste Héritier Watanabe Spiritas PDG Bobeloy donc nako que se mélanger encore dans les bêtises Renabiri non progresser voilà. Voilà, j'espère que vous avez compris, bien que Bokenagi déjà, mais tu ça les questions raison parce que tu viens de le dire que les gens ont tout monde à Tigala ou la TV à l'obéla héritier du début à la fin. Tu ça que les questions raison ya koloba ke non nasima héritier Watanabe quotidien na ba potopoto ebele a bebiseli ba relation na ba musicien ebele akoka kosola na ba fate na bato mususu ebele tokoki kotanga ba kombo pe ebele ate mais tokopesa ye raison lelo parce que boye bobanda ko soutenir Wata te bobanda kinde koluka ko finga la ba folo ba bien bobanda ki te babandaki parce que tu étais dans le groupe non. Être dans le groupe et être avec Héritier Watanabe, c'est deux choses différentes. Oso comprendre. Et moi, je fais mon travail à moi. Héritier Watanabe, c'est mon grand frère. Oso comprendre. Nazo la promotion pour un artiste nanga. Na les caranabe émission du début jusqu'à la fin. Je parle que d'Héritier Watanabe. Toujours na promotion. Tout ce qui est artiste nabiso. Azala
na page et non dans le mauvais mais dans le bon sens parce que toi na combat il y a marché concurrentiel aujourd'hui quand on a marché concurrentiel au wapi mututu mona na posa artiste né à la valoriser artiste né à défendre aujourd'hui le rwanda tinga na ko bunda na ko sa mambutu na bike non ateriti otana bi esepelisa nango yete vous comprendre mais il suffit que nous la défendre pour sauver son image. Vous comprenez? Voilà. Mais ndeti na question tout ni muta telemi na tela oloba ke note ba relation ne beba akoma na ba limite pour ne les kechu mutu mususu te les kechu na ebiete mais ndeko na yo bozaki na équipe nationale na ebiete papa to solo la marambo ya bato bomo to solo la maramba bana mibali o balingaka basi na nzela to solo la maramba là tu veux dire quoi il y a za mobile te aza mwasi donc wana etaliga yo ngana to solo la maramba bana mibali monde to telemi to solo la masulo mo kitoko makasi to ba beau garçon et voilà on se comprendre donc koloba ke non héritier et ngai qui na comment na ba limite ce qui vit na ngebeba eza pour héritier et en sens te vous comprendre eza na sens te héritier akanga mututé vous comprenez a bloquer mututé prévaner et na ba journaliste mususu bazalaka na ba artiste musicien mususu mais ba yakaka ba sala pe be émission héritier watanabe vous comprendre héritier watanabe akoki dans tokoki jamais kozwa ba makambu na biso be ba buzoba na biso soki ndeti adimeto ngai renabiri na musicien moko bo x to solo la raté et tel héritier watanabe te wana ezaba makambu ya ngai na ye nakoki pe jamais ko telema be na bandi ko critiquer artiste wana nazo su kombo héritier watanabe na tsana kati jamais. Je ne peux jamais le faire. Oso comprendre et que koloba ke okoma na ba limite okoma na ba limite na buzoba na yo moko. Oso comprendre héritier watanabe akanga mutute a bloquer mutute ko note nini be azo tuna bango koloba ke non okota na ba limite. On te paye combien? Est-ce que tu es reconnu pour la team wata tout le monde a la carte bancaire yanga yango. Tout le monde a la carte bancaire na yanga yango. Oui, à la team, pardon, Natalango. Mais nga mutazana Natalango. Ah, na ota na olobana ngai te ke mbongo izakuna. Ah, mais c'est bon, je vais. Team dans tout na bango. Ozalaka no nani. Osalaka nini, ozalaka no nani. Donc salaire izala quitté. Bazaki na ba carte bancaire. Ceux qui artiste appelle ce chance au solo la naie, to ko kangana photo eli ko lobate ke azazo banayo. Héritier watanabe c'est un jeune, il est vraiment intelligent. Il réfléchit et puis il sait ce qu'il fait. Bossa la mission, naebi ke bakala mingi te boko mako déborder pour non finga héritier watanabe. Bo finga. Biso pe tozaka wana. Olani to tika pe héritier ngote, ngana kozala ngai renabiri na janvier to kozalaka wana, to soutenir toujours artiste toujours présent. To ya na profit mongote, o nini bonini boete to linga rendre la bonne musique. O héritier watanabe sala. René Abiri, merci beaucoup. Naebi que tu soutiens héritier Watanabe. Tozana René Abiri, bien que tu commis na shit ya émission na biso. René Abiri, mais quand on connaît sa biso, qu'est-ce qui se passe concrètement entre yo na Jaël Show, parce qu'il est arrivé à un certain moment qui était beaucoup tanaki na Jaël Show, il fallait kutu bobunda et comment il m'a il faut bobunda babiloko wana tout ça et le konini réellement et ça que Bino, surtout Bino bato bana ko coopérer bien na héritier wata. Beaucoup ma entre Bino na Bino guerre ya kete yo boye Jaël Show. Comment la guerre ba comme Jaël nga beta. Yo ka papa na ba comme na guerre na mutu oza na niveau na yo. Vous comprenez? Ba comme na guerre na mutu oza na niveau na yo. Ngasko mutu na niveau na ngate je te calcule pas. De nota la poids ou ngana na katsa mboko nota la ba ngana suna lamugi na tongo non raisonner madame nanga fona tikele moi quelque chose non raisonner bana faut ba kende classe na tongo fona sala moi transfert moi nini donc to raisonner ndé monter donc c'est-à-dire que au moins nous na mkolo nanga na âge mais na responsabilité toi ndenge monter. On se comprend. Donc, n'a quoi répondre au tout ça niveau monté. De là, c'est faire abaisser. Donc, voilà, c'est ça. Jaël. Ah, papa, yo y a une émission na ba komba batu. Non, ngana otanga pour éclaircir bateau bazota la biso ngana oloba mambouté na ba parabole par rapport à vous citer les noms c'est éclaircir les gens. Non, oyebi soto beta maso na parabole bato comprendre. Ceux qui baza mité mama baby te ke bako kangisa vraiment. Na journaliste c'est mon droit de faire ce que je fais. Voilà, voilà c'est ton. Soto fingi yende mabe na fingi na nga mutute mais nazo pesa information ya mambo oyo utaki koleka dernièrement entre yo na bandeko na musu.
Informatoire, une question, non, on comprend, non, pardon. Merci beaucoup, j'espère que vous comprenez que René Abiri m'a dit que Kanaï ko fongola yango te parce que yo mon cher non ça te que non te bongo tendengo lingolo bawana ozolanda ba te belé ba olanda biso bana bezo ko ba vérité ba mitu na ba question qu'est-ce qui se cache derrière René Abiri avec Janvier Mopa ou Mokonzi ozo comprendre ba mitu na ba question et lo ni tozo cacher na katsa mitema na biso na katsa ba téléphone na biso na katsa ba ordinateur na biso lo ni to cacher solo to bito bimisango oya koza courage ya telema subu na vidéo c'est que on a problème à tête on a intimidation t'es besoin intimider bango intimidation te tolo ba marambo to yebi mais pour na respect ya mokili mobimba to éviter na biso ka makambo tout ça la rendre musala siko journaliste. Être un journaliste, vrai journaliste, c'est ça. Est-ce que tu peux nous informer par rapport à Yo Mutoza Pemeni à héritier Watanabe, voilà. Ba journaliste nini oyo lelo bazali ko soutenir orchestre ya héritier Watanabe, kolobe la héritier Watanabe, pe bazana droit, baza censé ya ko pesa information à héritier Watanabe. Bon, premièrement, faut savoir que héritier Watanabe c'est un artiste et musicien qui est vraiment populaire et kaka ya Congo te kaka ya Afrique te ya monde entier. Donc ko citer ba kombo to bando tanga ba kombo ba pays na ba pays donc erolia biso moi temps et belé. Pour nous dire encore quoi, héritier ana ba fan nae. Ya pe na ba fan mususu ko zala la mukile na tongo bo alobi tonte na kende na pese la message na lobele la artiste na biso. Ozo comprendre. Donc eza passe pour na ko luka ko kanga ba kombo ko luka ko yeba ndesi na mtu to sula ba na ba fan mususu ba sa ba video na ba téléphone na bango na banda kuna bango ba maman na biso na baza belé ba maman belé ba na poto na Cornelia Douce Givenchy ya tembeli ya kapaji ka baza belé ba sa ba vidéo ba PDG bo l'œil spiritas donc tout l'héritier par une manière par une autre dans les réseaux sociaux ainsi de suite mais ce qui est important que tout mélanger ma bisoté na artiste et musicien batu musique ne kende liboso ba marambo na biso wana o tozo sala tant so buzo ba so pe banine et kotika la nango pe jamais ko faire avancer musique. Tu comprends moi que ça buzo ba te bango pona bango ndeza ba buzo ba mais et pas nanga siko nde na ko sala ngote relation na yo na Karine Mokonzi na minute ezani ex leader na yo ya équipe nationale na biete pe na koloba te po esala pe loko te voilà tout solo la maramba grâce ça veut dire si te plaît oui tokota non qui non ya déjà oui grâce mbizi la sexy vraiment na sepelarani makasi il est vraiment na poto ana mukanda atambolaka non na ka roulage mais poto so kuta madame présente tes documents alors présenter ba document na ye ola de grâce mbizi la sexy de na bonanga ko kota na ba marambo mususu pour ozo comprendre là c'est me diminuer c'est une information René Abiri niveau nanga s'il te plaît tout nanga ba donc Karine Mokonzi za niveau mona yo te ah papa nga lotanga ba komba ba tout depuis to bande mission ozo comprendre atindi yo to ndengeni nga na tuni question parce que s'il vous plaît tout solo la maramba bato bana niveau nanga donc Karine aza il faut préciser Karine Mokonzi aza na niveau moko na yote tout nanga ba question bato bana niveau nanga bato bana ex leader na yo tout nanga ba question bato o bana niveau nanga bana point nanga leader nanga za mon héritier watana be leader ni liso lingo tangelelanga te bozaki na équipe nationale yene muto azaki leader je ne connais pas cette affaire vous comprendre tout nanga ba question bato bana niveau intellectuel lorolanga ba question bato babi ko koma bien na WhatsApp ba question o ya kenom le roi nga René Abiri na responsable na père de la famille donc Karine Mokonzi ayeba ko commenter na WhatsApp ah papa non comme ya mona lingole kana ba TV5 non et René Abiri nga na zotu na question oyebi nini yo kana biselo oyebi émission na etalemaka oyebi ke émission na etalema na linga suko leka na internet c'était pour na marambo boyaka kana ba kombo bato ba yebani te bana marambo te nini te ya na lingo leka na ba France 24 ba Hero News ba nini ba A+ ba Trace Urbain ba nini sko ti o tu nanga ba question bongo sko pono créer ni tant na bi ke non na ebiete tu nanga ba question ya bato bana niveau intellectuel rolanga moi je réfléchis j'ai beaucoup de responsabilités là bato balaka na ba Europe kuna ba confianga ba responsabilité na gérer ba 4 ba 5 parcelles ya bato balaka na poto je suis un garçon qui est crédible
crédible. Vous comprenez? Kolanda ba délire to sala en internet. Vous comprenez papa nanga, je suis responsable et crédible ba mambebele. Donc pour te dire que tout nanga ba question bato ba na valeur na miso batu. Ko tout nanga te ba question moko boye ezokende non moi je sais très bien écrire. Vous comprenez? Je sais très bien défendre ma tête. Vous comprenez? Donc ba question de ça ba combat ba batu. Vraiment c'est là vraiment ne fait pas de cette émission une émission de qualité. D'accord, merci beaucoup René Abiri. J'espère que tu es un journaliste. Et ce que je fais, c'est mon travail. Je vais éclaircir. Moi, mon problème, c'est d'éclaircir l'opinion. Et surtout, Bato Bazota. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'abord parce que c'est une émission tout courir derrière le temps. Mais moi, avec mes fans, et nos abonnés à CL News TV bazota abiso bazana posa parce que avant na ya koyamba yo ba ezanga batu ba komela inga mingi pona lukayo oyebisa biso mambo ezoleka siko mambo wana ezoleka entre batu na batu to tanga biloko te batu na bazanga ba kombo. C'est pour ça moi akete ngai na otanga kombo. Merci beaucoup pour na yo na pesa information o ezali important puis très capital pour na batu o bazanga ba abonner na chaîne na batu ba lingara René Abiri. Et avec tout le respect, je salue mon boss Héritier Watanabe Totori na tembe la cause nostra la pulga moto yambo numéro 1 ya musique ya Congo yiwana. Donc à part azate ba o mbati ba numéro 1 na ba WhatsApp na ba Facebook ba longola parce que tozoya mabe na vitesse A+. Héritier Watanabe vitesse A+. Cette fois-ci c'est quelle vitesse A+. Toya mabe makasi ambulance za koto Bersimon na za koto chef Mich kaza koto Héritier Watanabe nani koto Olivier koto Arnaclé côté kuna na drum koba na drum, c'est-à-dire que makambo za makasi. Donc Héritier Watanabe merci beaucoup. Vuluzi solo pas aliwana na champion pas aliwana. Donc yakoloba 3 ali te na pas dashi pas aliwana. Donc ba sango oyo ezali important pour la team Wata tozali en plein studio au wapi tozali ko préparer album oyo mi ange mi démon eza ko bima na silencieux mais avec agressivité. Donc avec agressivité, fan nabiso bozala jamais déçu. Bo s'abonner toujours na page ya Héritier Watanabe na YouTube et puis bo s'abonner encore na page na Emoro sur Facebook. Bo la naraba programme donc dimanche awawa tozali na ville wana kota Rope Forestcom concert ezali wana ba Gombe na Gombe et puis séance répétitive na biso toujours na Grand Kassai wana chaque mercredi na jeudi tozali wana avec l'artiste lui-même parce que ça encore awa na République démocratique du Congo. Et après, à part ça, toujours continuer toujours la séance de studio. Tout le monde a besoin de dédicaces. Tout le monde a besoin de yembe la bango. Vous contacter René Abiri. Ceux qui vous contacter ngaite, vous tali na Facebook, Bobo Beloy PDG. Azali wana mie est disponible pour nous répondre na ba suggestion surtout ba tout ba ozala nango. Donc merci quant à moi je dirais un très grand merci à Charlie Ruben mon CG na Pesi Bambo Théâtre na Dadi Mola na Pesi Bambo Théâtre na Maman Nabiso, Lolotte Molisho, Maman CC, na Pesi Bambo Théâtre, na Lydia Kapajika, celle qui contrôle la bonne guérison na yo, na Pesi encore, joyeux anniversaire, Aksanti Kadima, moi na ya Maman Charlène Kadima depuis Paris, Bangonde Makambu, Maman Charlène Kadima, balobinga vraiment na Maman Charlène Kadima, ezo pesa vraiment qui toro makasi. Merci beaucoup à toi Cornelia Douci Givenchy, ya Tembe Paola Schengen Aombo, Maman na Junior Aombo, Motema Floris Aombo, ya Willy Moucheni le véritable code mondial déclarant depuis les États-Unis d'Amérique. Na bossagnoyote et logimouya ya l'original et le véritable. Gotebe le Bexi comme LTD Company. Ya roloba 3 alite. Merci. Au bossagn information mon kokai kopé ça. Ya. Dondi Angel. Dondi Angel, le king de Paris. Wana vraiment mutunanga Dondi Angel, le king de Paris. Balobi kalate, balobi cahier de charges artistes, ils a plein de programmes à voyage, tezo ya. Apparemment, Ozali attaché de presse, manager, to porte-parole à Dondi. Dondi le king, c'est vraiment mon frère. Vous comprendre. Donc ceux qui na l'équipe où ils ont pété kolobele la moi makambunaye, c'est mon frère photo chepe moi poids, yebikaka moi poité mes poids. Photo chepe ma poids photo soutenir musique de kende liboso jeune mo kaboulara bien sérieux non singa kana batu ba mécène bo pesa Dondi le king confiance et bo aider à kende encore en avant. Plus loin encore, je pense que Aosala le meilleur pour la République démocratique du Congo, na Bosente Junior Kabananga, na Dieu merci Mbokani, Dieu merci Mbokani, na ndaki match lobby, na komelo Instagram. Et surtout Dondi Ndemuto a pesa yo ba
ba clos mobo ya Karine Mokonzi pour le bolega bo finga kae. Bon, Tu as raison ya soutenir. Dondi le King Angel. Dondi le King Angel. Yende mutu azo pesa kabino ba secret ya Karine Mokonzi pour bolega bo finga. Naibi Marambozo Lobate, ça n'engage que toi. Le King de Paris. Où on a vraiment Moutounanga. Mais qu'est-ce qui fait à ce que les lots yo Ozana Karine Mokonzi Dondi s'il vous plaît s'il vous plaît donc madame Nayo Karine Mokonzi azaki na côté ya boulot s'il te plaît pour na boyi to kene la bandenge moko boye batu mususu ba monanga logo la impoli ba monanga logo la sopendenge nini na lingi suko pesa image wana te donc soki nazo éviter makambu yo peut comprendre que non te éviter ozo comprendre so nazo éviter liko lobate que non na bangité liko lobate que non na zangi makamba ko lobate j'ai beaucoup à parler soki na bandi ko loba sikoyo na yo na micro no na cameraman ba ko kanga bino boko kota ba makala pour ko kanga ngati donc ozo comprendre to se protéger to batela ba réputation nga émission na nga bana na nga batalaka bana na nga balaka na Belgique batalaka ozo comprendre ba responsable batalaka ba AG Fafa Longa ba ministre batalaka ba le sénateur Bertin Mampaka oncle nanga oncle Retara oncle Rena Biri sénateur donc Bertin Mampaka na peso ba mbote ya trop si kozali balanda émission donc pour te dire que na olingate na répondre bon de toute façon je suis pas obligé de tout répondre voilà. Merci beaucoup. On avait le réel plaisir à Oyambayo Lelo parce que l'émission est un peu bouillère, moi bouilleur journaliste, mais il faut qu'il y ait bouillère, moi lobby, moi tu as le droit, c'est ton droit. Merci beaucoup, te remercie. Est-ce que mon ko yasukato libanga liso parce que bois qui déjà voilà, il y a oloba trop zalité. Non, c'est un kana batuta mokili mobimba. Et puis nazolo bayango. Boko finganga, boko loba boy. Nga personne qui na telemi na bandi ko répondre, c'est pour aboutir à quoi? C'est pour gagner quoi? Ozo comprendre. Toza batu na mokili. Nga loko langa renabir na linga ko laver de linge sale en famille te. Ozo comprendre. Donc voilà, donc merci beaucoup, je vous aime trop. Voilà, merci. Merci beaucoup, c'était René Abiri au micro de moi, héritier maestro. On a vu que l'émission est show. Bino batubo talibiso, j'espère que Bosepeli, na mususu pe Bosepeli te ne ba propos mususu ezota la kaka invité moko. Ermo ba mususu aboy koloba na parce que aboy pe polémique côté mususu nga héritier maestro na polémique te, mais na kota lisusu na makambo lisusu makasi ezate na salika musala o bino bosenga kinga ipona tunae. Tout naïe pena au fond pour aloba o ezali katinae balobi jour J-3 ba obinisa ba vérité na janvier mon pas au mokonzi janvier mokonzi o to ebi janvier mokonzi lelo ba bito bengaka janvier mon pas au mokonzi donc to luka et pour tout prochainement quant à moi je vous dis merci Herman Stadi derrière la caméra merci Golo Mayala et puis merci na CL News Mobimba bye.